soki naleli eza mpona mipesa makasi kolela ya bushi nakolela lisusu te yesu akotilika mwana ngaye nakolela lisusu te yesu akotilika mwana ngaye kolela nanga esali ya bushi natelemaka na maya miso Bonjour, bandeko nyonso o bazwi occasion ya Olanda biso ya bino ndeko la pe Luvumbu toyeli bino émission ya sika oto bengi yango les sauveurs de mariage. Les sauveurs de mariage yé o liboso na bino oto yaka kobeta ba réalité zo lekela biso na kati ya ba couple oto yaka kopesa bino ba tactique pe ba technique mosusu oyo koyiko utiliser pour bolingo na yo ezwa lisusu forme. Peut-être aux autres ba décision otika papa, peut-être aux autres ba décision otika maman, nzoka mwasi ya malamu na vie na yo ye wana, nzoka mwasi o nzamba bongisela na vie ye wana, mais olingi otika epona likambo moko ya moke et tobandi na sujet moko ou ko permettre biso to fungolango pendant 2-3 mois. Je dois me justifier. Je dois me justifier. Vous savez, les kambo babengi justification on a lingala pesa à moi passer. Et sengeli na ngai na limbola likambo bien ou bien na ko limbola si je me trompe pas na lingala. Et ça n'a pas te belé, ça n'a problème, mais ça n'a pas ko expliquer. Bah ko boya yepe, et ça pour azanga kindenge ya couper sa explication. Na ye ko ebisande ko moko. C'est possible que bon salibala na yo, to problème na yo ane si la peau, ou yes ko expliquer très très bien. Peut-être aux on a raison. La lina beta di solo moko pour comprendre et le qu'on a zolo bela ko se justifier. Moi sina mobali bazaki na problème mobali azonga kareta. Azonga kareta mais basi sara musala na 16 heures. Parce que moi ça comme ko déclarer mingi et pesa ki problème makas. Famille à moi si baé, famille pe à mobali baé. Ba fani babi oh moi sinon le bozo zonga ba 1 heure ba 2 heures yesa la lina bana pour kozo sala pour papa kamata sengi pardon alors bien en tout cas boli misangai na osala ngo suste mama bana limisanga eloko na salaka na osala ngo lisusu siko eloko ni ne salami mobali aza na voiture abimaka ke musala zozonga bo embouteillage na ville ba comme ba 19h 20h azo banenga osate kaka na kati embouteillage ana pine toboke ana pina réserve te azaki na mutuka ye moko papa asala physique kala ayebi même pas nenga ko fungola pine esika ezalaki dimanche autaki musala ya travailler à tiba dimanche. Azana a besoin mwana moka mobile ata jeune moka sauver a fungola pine a ko luka ba kwa do soki wa pa luka ba tsonga ta na moto azate si aye ko zwa garçon moka partir ba 21h et quelques ba longoli pine ba ke nango ti na victoire tala kaka a outi ville a comme déjà ba ota ba magasin ki tambola ba no mata pine toboki jeune wana ke na pineti na victoire parce que bakwado bazate dimanche air wana babambi pine
ti garçon azozonga nango 23h bakangi papa sali effort ayo komanda ko isusu ba 2h 3h moins mama asiliki donc okota mobala azokota ayo kuta de mwasi abofungola la porte agitation moi si tellement les gars qui makasi mobali a beaucoup se justifier. Ah oui, mais moi je te comprends pas. Tu me permets même pas à Koko Tanakata Ndaku po yo au banda ko agir boy. Na yo nanganya na za mobali. Papa mbala mo bani ko wele la autorité na ye ya ki mobali. Non ko ke na ngati na niveau te. Mobala bina ko beta yo. Ozo betanga, likambo lobaki na biso bato. Olobaki ko changer. Olobaki ko kosala ngo lisusu te. Lelo ye héros. Ngala siliki mais yo kamati mais otikeli nga tante moi c'est mitraillette. Moi mobile c'est justifier lisusu ezate. Oya zui kanda. Moi ça kangi biloko akende. Mobile pa bikende na yo. Moi ça eko kende. Na butu wana biloko na pas ba voisin. Papa wana wa foutre la rapeme na bango ayeye pa bi papa li kamni abitala botala. Oui bien sûr nazaki na problème déjà na ye li kamoko ya ba retard po ba jour musu les aga même sous divers na baninga même sous la matanga bien li kamoko bo moi embouteillage mais moi sina ngai atike ni na tenter na expliquer lelo. Mais pourquoi tant ya zai ko loba na yo azo sika po no bane ko loba kaka bo malamu te. Alobi na koloba na ndenge nini ye aboko yo katanga na loba. Aboko tikela nga espace na loba. Bandeko na ngai. Na ye ko ebisa bino eloko oyo et bebisi babolingo ebele ou peut-être otsaka kate la justification. Je dois me justifier parce que tant on a se justifier et on s'est ngayo pose en amoute mawana yakoyo kangai on dit m'appelle kamna ebisio et le koni Satan attié tout attié qui mute mama be malgré mutuana aza mobile na yo malgré mutuana aza mwasi na yo mais na katsa mute mano makamnyo sa zoloba a okosa obiso ki mutazo kosa yo. Mais yo zo limele kaka. Obe ça la rapace. Muto azo kosa wana komaka obligé a komako tika ko kosa po onimake kaka. Combien de personnes babali baso fallait babalate. Mi bali boni babali baso fallait babalate. Moi sna esa kena pona nini. Babete la lisolo moi ce n'est pas dans hôtel et Sikaboy. Moi ça c'est justifié à tes mobile zouamba la moko position. A comment obeta et kara. Atambo tapa malingo pesa été. Falo tout naye. Et si dans le bali kambo mukolo mususu. Dans la zaki moi jeune makasi. Nazara na fi moko na linga ki fi wana na ebite moi ça na maturité bongo na mukilo so baza combien sora kutinga na basi todo solo la ata moni miso na fopa ya lo bagelo gote ya ke na ane kaka so na ko soane aswani sakanga pete siko e comment ça la nga passe na comme ko na posa na se détacher na babilo konyo so ça comme ba bêtise. Pour mutango oyo ngala do sala mabe ya sala ngaka mabe te. So na expliquer ya yo kingai. Mukolo mususu aye ko lukanga akuti 3 films pe baye ko lukanga. O akanisi ngai, o akanisa ye, bakuta ni 4 ngana zaki na nga osukola. Na sala na nga pe na bango eloko te mais au moins nanga, au moins nanga, au moins nanga. Ezo eloko ezo le kana mitwa ba jeune ebele. Moi si nous sommes moi si ok so nous avons bango ebele esani esa na ngwe logo ta kitoko zo mona pas oyo
tant que soit occasion de la bien pour bana mbongo tant que suya za baninga ba defisa kai tant que pona onzo to moi sinon ça za moi si na ya monnaie na ya mukie nyonso baza bango basi mais deux fois on se trompe au kamato suipe ate ope o danser ndenge na za ko se tromper fiwana akokate akena baninga mususu batika osa ba débat na bango pona za la bref la fille akena to ça les 5 jours tout monde en a raté ngape na oki posana so badendo izara pokwa moko boye na kuanga na kendolia bonga za mwana kitambo to koma kaka na prince à garde civile bato bafanda kitambo ba bien bon ndeko nazo ebisa yo na mona fi wana o nazo ba soi-disant fiancé nanga chéri nanga na garçon moko boye sko garçon ngo atie liboko na luketu oyebi luketu non ange asimi mwasi oyo lingaka na luketu camarade nanga monaki nanu te nga na monaki me na bare kamana na oh mais o wana yete na bi o abi o umuntu kaza na garçon asimi na luketu na yoka ndeti kake betinga na kata mutema na bibonga sana afanda kuna nga okene wapi abia tobwakisa ye tobwaka ye bandeko na nga ntango nazoloba bongo maya miso ezobima na kati ya motema nazonga na ndako natia baoreye mibale nyonso tona na maya miso olela yo na nani papa ntango yo osalaka yango oyebi ndenge eswaka te nabite en tout cas na boye kaka lokola lingi kaka mobali nga na boye nazoba na monoko na boye mais souci posa kaka nakende koluka ye elo ni esalema na bi journal elonga na obima te nafa na nga liboso ya lupangu nde na sukuni nalati na nga propre boye mais na obima na nga te na mikosaki bandeko nabimi libanda camarade moko ayotala nga tofane na bise tobeta tour na wenze ya kitambo awa tosomba exeter tozonga abia ok tokomi na wenze toleka baboutique boye abime tosomba wana boutique awa anayebisi tete toke na wa liboso tozokende na avenue wana ntina se retrouva en face na bango na eske kotala camarade na nga azalaka en face na manabi te nazali kaka na besoin mpe nakomawa namona mpe camarade na nga opotalaka kala parceque ye ami tozalaki na ye ayebaki teke na na problème na mwana mwasi wana nabwaka miso boye garçon bazalaki ne na pokwa azobima na lupango wana nayebisi camarade na biomoni yo ozalaka koyebisa ngai ke la fille azalaka sérieuse tala komi na mobali mosusu mobali yango kuna amonaki na ye elobi na soir ye wana abi o mobali na ye mais aza grand frère na ye ti aza mwana mama leki na bango ayaki ça fait 4 jours otete bezala benga abengi ye na kombo na ye aye abi okende na moto abi te na okende lelo me na ozela mama pisanga mwa transport mpo nakende donc namiyokela soni na bima ridicule natikeli nanu moninga espace te po se justifier nazeli nanu te a expliquer ngai nga moko si deya na conclure ke mobali na ye nazwi mpe badécision naleli na nga mpe ya ofele de fois badécision tozwaka ndeko na ngai eza parce que otikeli moninga temps se justifier te émission oyo eye mpo eyebiso makambo ebele epesa batechnique ebele zwa temps ya koyoka moninga okoyeba moninga ndenge nini okoyeba ba point faible na ndenge nini soki otikelaki temps loba te papa tika nayebisa yo mwasi na yo ntango aya akutani na obosola na ye omoni azoloba mingimingi tika ye alobaka
azana batu mususu ana batu mususu te oya ko so sandeti yo peut-être na famille na ye mabala ebele ekufa mabala pe ebele ebonga po mutatikela kamuninga temps aloba abanda pe ko se justifier tant mususu pona nini abota bana misato na mobali moko boye bien mobali wana botaka na basi mususu libanda po mwasi apesaki mobali temps ya ko expliquer et permettre pe mwasi mobali amonaki ate mwasi asalaki na kote akomprenaki ke mobali avi na ye bandeko na ngai namona mwana mwasi kokufa likolo mobali alingi te mwasi ase justifie abali mwasi basali 5 mois ye aza colonel mwasi alala alamuki mobali otaki voyage asali 1 semaine ntango azongi aye okuta mwasi na ndako matikali kotuna mwasi to otikalaki ndenge nini ozalaki ndenge nini mwasi aremarkaki na nzoto na bango ya bamama ke abimaki mbuma moko boonire na kati azalaki kozela mobali na ye ya po explike bakende hôpital mobali ayaki na moi na loyengi ala moya explike eloko eza te bakomi na butu mobali abandi kosenga ye nzoto mwasi abandi koexplike ke ntango yo okendaki nazaki na problème moko oyo na remarke nazoyokaka pasi même soki nazosukola nazosentir eza lokola mwa mbuma moko egonfle na kati mpo ezosalaka nga pasi nakokoka te nazosentir naza bien te mobali alobi na camarade na te soko olingaki bamibali ya ntina te wana nakoyeba ngo lelo osabi chéri naboyeli yo eloko te tika nasala ta boye nazongisa ta boye mpo nasepelisa yo parceke ngai kosala eloko olingi osala wana kokoka te oza mobali nanga obalinga na mbongo tala boye ayoka ta mwasi aloba te mwasi ase justifie te abritaliza mama mwasi alela te aloba te asala ye bolingo na makasi butu mobimba mwasi aseforce akolala na salon po alalaki mpena na esengo te esalaki ye pasi comment mobali oyo ya ngai mobali oyo abalinga na mbongo akoki koyokela nga mawa te pendant ke nga nazolela pendant ke naloba nazoyoka pasi mpo na esengo na yo obosani moninga azoloba azoyoka pasi yango wana na baémission ekoya tokoexplike bapapa comment kokomisa maman azalaka toujours d'accord parce que tozotika bamama na bachoc ebele yango wana ntango oyebiseke tongi tosala bolingo boye akomi komona lokola bolingo obanda nde bitumba lokola guerre nde elingi ebanda mpo na nini esengo ya mokolo wana aza nde nango te mais soki lelo otiki ye na esengo lobi ntango osenga ye monde kuta obanda kozela yango sikoyo ese lokola mama aboyaka chaque jour nzoka ya mokolo wana ezalaki nde mama vraiment azobela mwana mwasi ka ndenge alalaki bongo alamuki na ntongo asantira makila pantalon nyonso abandi kobelela ye mobali na chambre arépondre te belela mobali donc mwasi aoki pasi moko onano ayoka te ye mo akamati abandi kobendana abendani ti esika telefone ezalaki pembeni ya télévision akompose numéro ya petite sœur na ye koya na ntongo wana falaki mosala make te bamemai na hôpital mobali aboya koya na hôpital mwasi akomi koyoka lokola lelo mo ezokebanda na libumu ezomataka ye na motema douleur problème oyo azalaki nango na ndenge ya nzoto ya bomama
Et comme douleur comme on m'a tâté na motema babi o estomac o tension o ni nyonso parce que à mon na moment aza na kati ya likambo wana fallait ta mobali nazala fallait ta mobali na lobana ta liloba moko ya gentillesse non ba parole moko gentil très très important voilà moi si wana moi ba manœuvre tonga simba bo talaka ba hôpital na biso oya mike ba docteur ba yaka par hasard moi ça kufa moi ça expliquer ne konaye nyonso bandaki bazoluka ba traiter wana ti lelo to tikala koyeba te papa boyaki maman s'est justifié a expliqué bien qu'elle n'a pu m'élioter. Oui, bien sûr, ou meli, est-ce que qui oyo zana ba désir. Mais oaza liboso na yo, moi si na yo te. Oaza liboso na yo, camarade na yo te. Comment bolingo eza lokuto estozo kuta lokuto yo kosa la guerre. Est-ce que ceux qui te fani to yambani ya pamba esimba te? Et ça, l'autant sont supporté les lots. Mais ça, mon espace, pourquoi Zoboya? N'a eu chance ou n'a pas déconnant. Parce que na tout n'a pas basi ba question embellé, ba pesanga temps, ba joie de temps na bango ya ko banda ko se justifier. Pourquoi tout ça la kabo? Pourquoi to boya kabo? Pourquoi to boya kabo? On a zo ba maman ba zoyoka. On a zo ba papa pe ko zoyoka. A tous à la propre n'engeni na mukili. Mais chaque jour to sukola ndenge marote. Chaque jour to mi bongisa kara ndenge marote. Et pour komi bongisa o mutu ebi ka kutana partenaire na ye. Na komi bongisa wezaka mutu. Ayebi ke na bimi nanga na ke ko somba bilo na wenze na ozonga pona lamba. Izaka pe ndenge marote. Moi si muso ko za la zaka propre makasi. Et surtout, devant partenaire naé, un partenaire naé, écoutez vraiment, ça n'y moko basuko la bien, bon comprendre la terre. Ozo sengaye, aboy kopé sa yo. Mais et l'autre ni est sali kabo ya kopé sa yo. Peut-être elles se sont pas prêtes. Azomona ke na sukoli ndenge na sukola kate pour mobile na ngai azala vraiment à l'aise. Mais au bon nom kotika ya se justifier et a bombi pe nyonso pas bombi en gomba la moko. Et surtout ceux qui ont exigeant trop, ozo loba déjà belé, au moment la vraie vérité wana, a bomba ya mwana bande konanga. Émission oyo eye pona okomisa biso ba mi na basi na biso na mibali na biso. Il faut tous à tout d'abord ba camarades. Il faut tout l'inganarana nous makasi en dehors de la sexualité. Ngasi na lata bilamba. Na ina triché moi si na ngai bien fiancé na ngai. Moi na batu na longoli de bilamba. Na bandi pe déjà ko lingana sale longo. To se caresser à grave. Na kanisi fiancé na ngai. Na raisonner ceux qui yende mutalinga sala ngali kambo. Pour ni na salier boy ko bike na kata. Moi, je suis en scène, je pardon, pardon. Baba Sibolinga, Basala Bino Beauté, Kemuta Longolio Bilamba, et puis à Kamata Tiki Obongo, ya faute Nangate Nakanisi, Otunanga, Yaipsa, Ana Salake Mabete. Est-ce que vous avez vraiment na maloba, Obolobanaka? Bayer au salaire pas mon et si déjà c'est justifié, pourquoi ça la rango, pourquoi boyaki? Pourquoi ça qui beau? Pourquoi qui maka? Et l'eau comme sous ce ça là qui bat pas pour se justifier et ça orgueil. Satan créé l'eau pour permettre bisoter que bolingo avancer. Je dois me justifier. Moi ça benginga lobi la paix. Pourquoi oyete na bise ya na lamuka ki na tongo. Na bongami na ya
nakanisaki biloko kolia ezali biloko kolia ezali te naokaki nzala makasi esalaki nga vertige na kiti na mbetu na lali ti biloko ye kobela 17h mwana ya lisusu ezalaki te moi ça seki ma comprendre explication na yo amoni oyebisi clairement que pas bino bolambaki te ça fait du bien tant yo komi capable ya koyebisa mwasi na yo nde nazala awa nakaka na bachaussettes mibale moko etoboka moko eza bien nazala kutu natikala suna basous-vêtements te natikali kaka na moko oyebise ke ça fait na motema mwasi yo mpe mwasi soko okomi na niveau wana oyebi ndenge esalaka bien naoloba bien naolobela mobali ya solo naolobela mpe mwasi ya solo bato balingi bafanda babanana soko olingi oyoka elengi ya bolingo ndeko na nga tu dois toujours te justifier e osalaka bolingo na bino bozangaka lisolo te bobanda kobeta masolo ya bavoisin te bobanda otonga bacouple baninga te soki bobandi kotonga couple baninga bokotonga makasi pourquoi mpo bozala mambo ya koloba te so bozwi bokotisi kaka makambo ya kosambasamba na bino wana okomonaki ezala kitoko parce que quand tu te justifies pas mwasi na yo chéri na comprendre te lelo nakoki koumela te peut-être mpo naliaki bien te pendant 3 jours mais chéri fo liaka bien te soki ofo nalambela koni seke fo na lisolo eboti yo kanisi lisolo eclairement nini lisolo bakoma nde ti nzembo te epuis biso mibali so tofandi na basi biso tolingaka koloba mingi omona nga amonaki mambo aloba eza te nabengi bakamarade na nga bayawa kamarade no mambo azoloba wana ekoki kokimisa mwasi na yo mpo makambo ye azoloba wana yo osala yango mwasi na yo mibali ebele bakabaka te nga azoyi biso te Christine mibali ebele bakabaka te tala biso bagene atoa mpena nzoka makambo oyo ozoloba kamarade na yo asalaka yango epafia nakabelaki te apprendre kozala mpe aire moko na mwasi na oyo moko mingi bino mibale surtout soki na bokoti na ndako ya libala te surtout kutu soki bokoti lisu na ndako ya libala ndeko je pense que motu nyonso azolanda biso oyo asepele na émission oyo kohésite te ata boyi tomona elongi na yo olongoli ata photo na profil na yo tindela biso voice oza na besoin ya mwa consolation lisolo kotuna idée okosala ngo ata na telefone ya moto mosusu okobenga biso ata na appel tokosunga yo makasi obala deja obala nanu te oza na poso oyeba ndenge baabordaka mwana mwasi oyeba ndenge nini balingaka mwasi otia ye na badefo te okoderange mwasi ngokoti ye na badefo yo moko na ebandeli olingi mamo balie de rencontre na bino ka na babar olingi na lieu de rencontre na bino nyonso bokenda il faut zaka na bato olinga na ye na lieu de rencontre na bino dona lobani première rencontre na bino bokutani mbamo bandi okarese mabe mingi yo moko kutani na mobali na yo bokutani na ebandeli mobali azoyebisa oke non ana oyo luko 21h so benga na obima na nga na oya bon nanga aloba na nga nanga okipenga na ndako mobali ayaki po abala yo mais yo nde otalisi eke oza fia balabala même si batikela o liberté okokende 1 mois kotalisa yango papa te ebisenga 18h na bima lisusu te regarde wana esimba te esimba nango mais osali bongo mpo na ebandeli mobali azwa yo mwasi oyo akokozala ne na ndako mama so bimaka ti ba 23h ozana mpe mobulu te mais biso mibali to wana ndenge biso tomonaka makambo vraiment ya bino ndekola mpe luvombo na lela bino makasi boza na idée te so boyoki nazoloba boye seke motema na nga epasuki mpo na esengo ya message oyo ozwi lelo oyo capte lelo lobi okosalela yango na vie na oyo ya couple
et c'est mon abisso yangwana le sauveur de mariage après si mbote na président Pierrot Nzao na ba émission qui toko boy na chaîne o ndeko nanga bo s'abonner massivement zwa lien o partager yango ba émission soya e kolanda na ebele beaucoup zwa ba solution ya makambo ami qui auto négligeaka na Ngalf disciple de Jésus maman Ngouli na Dublin na pesio mbote ami Sinza mbote pasteur Nosari Mbese mbote sikayo zali émission na bino yango vraiment bandeko boza ebele ya bino ndeko la pe Luvambu na pesi bino mbote bandeko boyebi biso te bobenga biso to sololaka c'est vraiment la famille et les sauveurs de mariage aye parmi bino to osali sabato ebele na makambo ebele